Bonjour fidèles internautes de Aerotech TV officiel, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là votre humble servante Carmel Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Kanel Lobakake, abonnez-vous beaucoup de la précision. Na ba détail. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Pouy Kabea. Na li sur la mission Jean Simaïmbi na plateau na pour na parler quand pour la politique na biso pour boy butuza ka j'étais pour na couper ça vino information. Bonjour monsieur Jean. Bonjour Carmel. Bonne santé. Santé za kitoko makasi ndenge ozomona yo pe na mon santé ça va. Ngolo nzambe tozo vivre. OK, to beta lisolo ya bilan ya mon compte ya ba voyage na parce que ba lobi président zo voyager trop azo mbongo so ke na ba voyage ko lo banini. En plus bilango eza positif to négatif. Là jo eza ki mutema mabe na biso ba congolais sala ka biso bongo. Toyebi pays na biso ekomaki état moko ezo exister sous terre. Na niveau ya scène politique internationale. Tout le monde que Congo vraiment élit moi qui RDC. Crédibilité zalaki sousté na ba dirigeant la biso crédibilité zalaki té. Et puis tout le monde a que ba relation ya biso ya RDC na ba pays mususu ekatanaki. Alors tu es binenge régime où te ko leka passé na communauté internationale dans l'ensemble dans ba pays nyonso n'est pas comme une difficulté. Donc, tu as un embargo. Alors, il y a un sénat qui, en tant que parent, président de la République, Nabolingo, il y a un sénat qui est abima, atamola lukasu ko zongi sa ba relation, ba contact auto perdaki. Pour na payer na biso ba investisseur bande ko ya sous-souté. Et comme qui ba investisseur ba no ya na nenga cop. Kabila ozwatindi ba émissaire na e. Bakekuna bayokani bapesial yemo ayena cop na ye na Kabila bazolia mbongo na ndenge na ba mais o ba compagnie ya bazong sa structure ya mboka ndeza yaki na kala structure za yaki souste yango présent ko kene na ye ya kotambola ba pays wana elaxi vraiment ke azana souci ya mboka makasi omoni papa era bimana na tongo akenda ko lukela bana biloko kolia soki papa bimi souci nezala kena luka mbongo po bana nanga balia. Donc il y a un qui est à porte par-ci par-là, de façon que le pays est vanda, stabilité va dans le pays, et puis ben investisseur baya. Il y a bisanga lelo, n'enga kutanaki na Bill Gates, par exemple. Bill Gates est un géant informatique dans le monde. Ceux qui mutuana andimi aya ko investir awa. Et qui permettre ba Congolais bazwa misala, et qui permettre pe Bill Gates à tombouama. Tu vois que Bill Gates a perdu moi. Na bani na ba milliardaire na monde entre deuxième troisième mais ce qui a yeko tcha ba moyen awa na Congo ba Congolais ba ozwa misala eza mutema mabe makasi bilan ya président eza largement positif donc bilan na eza wala ku toko betela ngo susté o eza ki mutema mabe ba oloba to moni ke président atamboli libanda akei abandi na Bruxelles alongo na Belgique akei na New York malgré ba to ki mutema mabe o président okuta na Trump te. Tout le monde Trump a eu présent en considération. Parce que pour la première fois, il y a un président qui a une alternance. Ils ont présent au camouflage, coup d'été, l'équipe camouflage, présent Vanda pouvoir. Trump a mis présent. Combien de présents ont un problème pour Trump? Denis Sassou Nguesso sa relation dans les États-Unis, mais jusque-là, ils ont rejeté. Mais le président a moni Trump a solo li pela homme d'affaires chambre du commerce il y a niveau ya États-Unis kuna a convaincre bango ke baya et puis na bilan wana alobeli kaka RDCT alobé d'abord Afrique ozomona la fois passée sur tozongisi be mission tolana bino eza étoile moko o ebimi likolo yango ndezo sala ke et refléter en Afrique et puis dans le monde entier tout le monde a kelelo président era sala ki discours na Nations Unies alobela ki d'abord makambo ya cimetière africain to bine ba africain bazo bima lelo pona passe en Afrique bazo kende okota ba traverser ba pays malgré ba kende dinda na mer rouge wana omoni ke ba mer Méditerranée zo sala bien te yango président ba ki ke photo sala ba conditions ya meilleure eza en Afrique comme ça ba africain ba bima raté parce qu'on a tous les moyens to sala ba mbongo to sala ba richesse fallait ba minde ba ko créer biso ba compagnie. Et puis alobi sous pour na Zimbabwe. Zimbabwe est un pays mo ezaki na embargo. Banda Mugabe a pouvoir après 98 ba 2000 Zimbabwe vraiment
banda benga magaba benga na fermier blanc bazali na mbargo. Mais les gens qui souffrent au Zimbabwe ce sont des noirs, des africains. Il y a un moment que président a dit que bameka revoir aussi sous nini position ya niveau ya Nations Unies concernant ba sanction ya Zimbabwe. Et puis à l'obéla qui sous na biso pe photos à africains dans la représentant moko na kati ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Ok, tu veux aller solo ya rôle tout le monde qui marque un peu dans ta musique. Parce que quand on ça, parce qu'on ici, bah on est ce que le banit, bah pour ça art ça bongo, pour ça ça bah na image. Il y a un zola qui sait que un chef au côté déjà la salle, mutu musu au côté raté. Et ce qui s'y battu. Balo balisu so non vérité désir ne vérité. Au moni bazane loko ko lobate, yo ozoya ko kota. Oyo ko kota pe sima ba otambola pe na musique tout le rôle directeur à cabinet na bango mibale bazoya omoni ya bakoma ki wa mutazongi si bango yango toloba nini la jo tolobaka l'humilité na Bible la l'humilité précède la gloire omoni so za humble nzamba ko tombola mais so ko za orgueilleux nzamba ko kitisa o donc l'humilité précède la gloire, l'orgueil amène à la chute. Omoni mutu abengana ki Martin Fayulu nani Moutongo zaki lokola obi ba jeu de cartes to betaka o ya ba interdemande. Moutongo zaki lokola ntongi. Hein so tali ninga lataki alati lokola combinaison mo ya jaune, noir, orange boye. Azaki lokola ntelele comment ntongi. Ntongi ayebisi allez bozonga kuna place mno zate boko vana na sima. Siko eloko ni tokoloba. Mais tant le présent bayamba ki. Bayambie pour la première fois et puis eloko ngai marquaki nga mingi bolingo présence nango omoni nga yambaki lisusu nouveau cardinal Mbongo ayambie le roi Jésus-Christ asalaki abane koyebisa abetaka o parabole ya babane ko betela so parabole ya l'enfant prodige mwana yibi mbongo afingi ba parents na keme azongi so pas parents bomoni ke présent ayambaki na koladi na cardinal azaki vraiment très ravi. Abi c'est un homme exceptionnel. Malgré tout, ma élection de l'église catholique après sa position vis-à-vis ya président Fachi, tout le monde a vraiment que bayamba qui présent ndenge moko ya bonheur au tout le monde. Donc partout azo kende azo même succès. Yango wana to yebisa bino ke nzambe ne mutu aponaka mutu na vie. Moni soki nzambe déjà tio maboko aponi yo. Moye batu mususu basala ba contraindre en osati. Donc tout le monde qui azaki présent on nzamene apesa ki biso na biso population to pesa ki ba voix na biso. Ba yambie au moni présent vanda ki parce que ça quand même la délégation présidentielle. Mais il faut le bande ko ya lokola en tant que qui. Ozoya ko kota pena oui, en tant que membre politique ils ont un problème té mais ba tu va continuer à salle à respecter d'abord RT à un arrêter ya kanisa RA yo wala ba ko betele maboko ba ko kote talande ba humilier. Mutu a humilié, mutu ala kutu. Aza kutu, l'habitude sur les protocoles, azaki lokola, au moins carte Jonker. Carte Jonker, au tono bet interdemande. Alataki boloko ntsongi, au moins carte ntsongi. Ntsongi mutu abengana ki abike au vanda kuna. Place nous ezawati. Président dans ces messages, donc il faut qu'il y ait une famille naïe, mon arrangé, ou bien vinaïe pour la paix. Voilà un bon parent. Voilà un bon parent. Oh ya lobike. A koki ko sacrifier vie nae a ro même vie na sacrifice suprême pour kaka ke a sauver bande ko la biso a est bazwa kimia. C'est ça un parent là jo. Lelo na opé so exemple que un parent a se soucier na bana nae. Lelo to zui kaka na zui kaka lelo histoire na zui nazo raconter moi histoire à muké. Lelo za na famille na on ndako na yo ba criminel ba côté lion na palais bien armé. En tout cas, excusez moi la terme, mais bandi ko violer moi si na yo. Moi na no ya mukia ya kangio na pantalon bien na nini papa. Est-ce que yo otika kaka ba violer moi si na? Tu dois sauter sur la personne même si orokufa. Faut kufa pour yo okufa. Oro sauver moi si na on a bana musuba otika là. Et c'est ce que vous devez faire. Ceux qui yo papa ba ye bazo violer moi si na yo, ba moi na no ya mukia ya kangio na bilamba zo lela. Yo papa zo tala oza papa zoba neti régime to zaki nango bazo bomba batu na S bazo pesa information que batu bakufite bakosi na bango basalibo omoni un papa un bon parent a lobby que pour les sacrifices suprêmes nga soki esikala kufa faut la kufa
yango na betelio par moi lycée oyo na bi ba yeko kotelo ba criminel ba yeko ba bandi ba yeko kotelo na ndako yo para ba yeko kotelo na ndako ba nyo violer moi na yo na présence na yo mwana no amuki azolela papa akanyo na bilamba soki okosotele moko okufa jour wana martyr ezala eloko bien okosauver ba misusu mais soko tali bako humilier yo eloko ngala kwa pesoka yango tali solo ya marche le 19 au bako organiser bako déclarer 15 millions na bako ina ba gratuité scolaire mais éviter mais ces gens ça d'accord na marche le 19 ou pas. Vraiment, ils n'ont pas si mingi pour les 19. Tous ceux comprennent l'objectif catholique vis-à-vis ya présent ou ya Kotisika. Contre gratuité, contre parce que même moi-même jusque-là, je n'arrive pas. Tous ceux comprennent te. Bateli batu gratuité. Bana ba soda wala batangaka. Lobi pe ba comme ba ministre. Bana bano ya ba aveugle o batambola ba balabala batanga. Bana ba koka wana ba tindika ba mama ville ba osenga mbongo batanga bino bozobo o comprendre siko na yebisaka ke ba catholique ezaka commerce ngala yebisaka ke ba vrai missionnaire ezaka ba mindele ba missionnaire au blanc ba neko ya net biso na église catholique to na voler sem ka ezaka na sango mo santino na yebite so azalaka ti lelo ba sango na ko ba nga batonga même avenir kota ngalie makuna même mobutu empêchaka bango yango to yebiso ke ba sango ya kala bazaki ba missionnaire o baza ba commerçant. Oui, parce que Monique va perdre des millions. Des millions, on va encaisser dans la poche. Mon nom va tenir dans le Vatican. Il y a un professeur, $800. Yo, mon ami, proposé, mais c'est gentil, $250 à taille. Yo, mon ami, c'est ni la tank à l'église catholique dans la voiture. Ou bien, son maloupan. Non, au moins, c'est ni une église catholique, enseignant l'église catholique. C'est au moins, professeur, enseignant, on a un loupan. On a une voiture, moi, quel couta. On les a intoxiqués, na Congo ba futa école ni ba futa $900. Et puis les toke tozonga suna ebiso na pesa au calcul mental. Soko zu église e pesi biso mu Congo o ya MC ya mo c'est Rafa. Ban école primaire ba futa $610. Toke na calcul mental. Aujourd'hui $610 multiplié fois 1000, na ozaka 1000 chiffre 1000. So multiplié $610 par 1000 et puis ça déjà combien? $600,000. Voilà na 1000 quelques élèves ceux qui basent dans la classe. Na chika 1000 élèves ceux qui basent dans la classe pour école Mobimba et cause à 1000 élèves. Aujourd'hui 1000 on a multiplié par $610, ça te donne une affaire de $610,000. Alors au calcul ce que $610,000 multiplié par ceux qui basent à 30,000 élèves. Bah, combien? Qu'est-ce qu'on va faire cette machine à moi? 610,000 multiplié par 1000 élèves multiplié par 30,000 écoles. Donc ils encaissent au moins 18 millions de dollars. Aux hommes, 18 millions de dollars. Voilà ce que et qu'il n'a pas poche na bango. Et qu'il n'a pas poche na bango basango. Et bon qu'il n'a pas poche banane. Si vous avez toute la République, il gagne combien? Parce que la contre la ndeni parce que batongi bekolo ngona l'état après nzambe ezalaka l'état na ser mabele mabele o batongi bekolo ngona mabele l'état pour ba professeur on ba kozwa mbongo et ezala subvention ya l'état ne mbongo ezala mboko yo la RDC a l'argent. Si le président n'a pas bilan parce que on a donné si président le 1 milliard. Ce qu'a eu 1 milliard on a eu subvention mo batie na enseignement. Oyebi ke baba nous mbongo na bango ezanteke mbongo ezanga te mais l'église catholique ne basaleli ki mutema mabe. Ba moni qui vont perdre des millions yango balingi ke ba casser situation mais nzamba ko confondre là bana na ba kotanga. Ozo ko po bango bazala droit terre otanga ça peut-être bana ba soda. Ozo monde Comme il y a beaucoup bon, boke tu n'as qu'à te symbole en boka, et ça m'a mingi. Pour n'engager, na koloba ke, au moins ni boke tu n'as zawana, et là on a na koloba, et ça m'a mingi. Na ko, ba parents n'avaient pas un problème té. Au moins ni ba papa, ba parents ba botara moi na me ba botara mité maté. Ozo comprendre, ba botara ba na me ba botara mité maté. Ndenge zawana. Dans le sens que na ina lobake, au moni bokechu elo kasali eza crime.
na ambassadeur wana pas la yo un ambassadeur comment okoki kima mboka yo ambassadeur bazui ba yeko cha drapeau okimi mboka et puis otiki opola nini ambassadeur wana abengaki batuté ozo comprendre eza vraiment pas siming na omona bokechu akosa et puis bozolata drapeau ya Zaïre bozoyebisa biso ke o Zaïre ezali eza soki nini est-ce que biso na Zaïre toyoka bisengo na Zaïre tozo na ebite la joyo na betela ki lisolo ne tolia biloko ezangi ba fufu ezangi tokomolia manyoko ya bololo tolia ba momboya tolia ba biloko tolia fufu moko biligir fufu ezatelo ezate biligir wala ezaki lokola masangu mezaki biloko bangulu o bangwanda balesa biso est-ce que ngai vraiment no mona ngala zabo na kolata sou flambeau ya Zaïre ou bien la lati drapeau ya Zaïre na nzoto langa po na yebi ba pasi o biso to monaka na ba période wana tozo yezaki bien ya uti mboka na boato aye est-ce que yebe makamba politique em sur place no vendre pas ba camarade ne ba opesa ye fufu ba opesa biloko kolia mais biso to yebi pasi o zaki na Zaïre o yebi kutu même na yebi so na bosanité abe makamba o ya sala nzembu ya popopo bochaki tembe popopo pona nini bochaki tembe zamba ezangi nyama te obiki abe wana azwa ba problème na bangwanda o ba charger sécurité mutana organiser émission des aiki kakusa azaka journaliste hein savoir choisir c'est savoir ezaka ba suspendre missionnaire ba pesa musique chanson na embargo et puis ba menacer ba prêtre wana est-ce que biso na Zaïre to vivant malamu na mboko to lié ba biligi to lié ba biloko mo so ba biloko ba ngulo ondimate. Depuis aujourd'hui nous sommes à Lipa 5 millions de Zaïre. Tu comment qui va millionnaire Zaïre nous sommes à Lipa 5 millions. 5 millions de Zaïre. Si quoi on y a sanga que bon ça nous sommes là. Ngaku na la tela mbana te drapeau ya Zaïre wala kola tamuti. Gentil mot de la fin Valentio. Mot de la fin na sepeli ndenge na zu opportunité susu ya kosola na bino ndenge tozala to sepela ke mboka ezokende malamu eloko moko te ebangisa biso tomoni ke président bimisi afongoli susu nini oyo babenga yango nini akende ko inaugurer laboratoire ya nini ya na nini na kota Bukavu kuna ekezala bien makasi donc et puis ngana kosenga lisusu na ba conseiller ya président ba meka ko conseiller sous président malamu omoni 365 millions au bani bacha pona ba sala kini bopeto ba ko sala ngona environnement rien qu'avec l'environnement na Congo so batie environnement to sala musala to zo mbongo ekote bele obi ke Brazzaville azwa mbongo au détriment na biso. Vous comprenez, Brazzaville a un bon détriment à Bisso. Et puis, Brésil va payer combien 65 milliards pour l'environnement. Ok, mais c'est on a continuité, tu vas continuer la Sinanga. Bon, numéro contact numéro contact, toujours pas. Je remercie d'abord Jean Pouy. Nenga ya pesi biso opportunité les sous na remercier Pebino na pesi batunyo so mbote na bana potonyo so na ba congolais tous a toujours soudé derrière président de la République azo sala makambien o to benga toujours Fati Béton aza Fati dimension na sugisi Fati dimension. OK là tous akina message si maimbi on est ba propre ya message si maimbi wazana ba remarque to ba reproche ko melinga na kozana pour na ko répondre. Là je dis merci à toute l'équipe technique, je vois mon papa Jean Pouy, merci à toi. Merci à mon caméraman, trouver mon ami de tout le temps, Jonathan Sangwa qui derrière la caméra. Pourquoi pas me réseauter Andy Lumisa, merci à toi. Quand on se voit sur un nouveau numéro, bye bye.